question de porter des pantalons dans l'église, il y a pasteur François, voici l'homme à Betaki, marteau na mesa. Sœur de mon côté, à Kokili Susukoya, église na pantalon. Pour aller encore plus loin à l'obbi, moi si il faut à bomba kasuki naye. Ce qui osé na kitambala te okoko tate na église. Ça fait polémique. Ton oyo. Pasteur, voici l'homme alors baki yango baseur mususu basepelite bazali ko yimaima. Est-ce que kopekisa baseur balata pantalon ezali malamu to ezali mabe balata fula bandana di soute ba bomba kasuki na bango basepelite asali malamu to asali mabe yango to koswa na émission ya lelo. J'ai comme impression que dans cette église il y a des têtus. Nazolo babou. C'est moi le pasteur. Ou soit tu veux être avec nous, ou soit tu peux aller là où il y a la légèreté. Désormais, je vais te faire sortir de l'église. Maintenant, nous n'assistons pas à des foulards et nababandana. Après, tu nous dis que tu es foulard. Foulard et zanine. Nous ne voulons pas voir tes cheveux. Il faut cacher tes cheveux. C'est ça le foulard. Mais maintenant, yo kangi banda. Ce qui nous fait ça, les bandes. Tolobate po yo mutozo tongele biso temple okosilika temple otelem yo yeba ingayo suki nzamba sana na ngai te yo lingo lukanga sozo lukanga po naza nzambe suki lelo naza suna nzambe te yo oyate nanda unanga soko ko kende tikela nzambe nanga na bandeli lelo suka ocheki tambale ya loyenge na kobimisa yo na église pe na koyokisa yo soni pe kozala mbala suka de deux. Plus question de pantalons dans cette église, chez les femmes. C'est comme si vos hommes me Enfin, après plusieurs polémiques, l'affaire Marcelo pour la mariage d'Aïs avait fait couler beaucoup d'encre. Le pasteur Marcelo s'est prononcé. Alobi, ba maman, cessez le fait avec le pasteur. Akobala le souté, a tiré ma kambuya mabala, soki. Alingi abala, ako communiquer a bangi ba maman pression. Il est kaki makasi. Donc, on a une émission ya Lelo. Alors, les mamans balancent un peu les mains. Qui m'a bandé ko ba maman? Na bangi bino boza somwe. Sobo siliki. Dis à ta maman, la maman qui est à côté de toi, c'est le fait avec le pasteur. Affaire, il y a jeune fille angolaise, na jeune garçon ou ya hollandais, victime, ils allaient moana. Moana, il y a presque 6 semaines seulement, bah, place qui moana. Alors, ça fait couler beaucoup d'encre. Bon, ma vidéo est tamboli virale sur la toilette. Dengue, babane ko beta, jeune fille, wana, pas policier, mobali na ye, mutu abengela qui mbila. Alors, sika aboye, babotoli moana. Maman, va placer quelque part. Rumeur et bima qui, c'est vrai, est-ce que ba zongani to ba zongani te est-ce que ambassade ya Angola ba koti makambo yango to ba koti makambo yango te nyoso to ba détail nango na émission ya lelo. Le gouvernement français est dans l'impasse na affaire Oyo. Il y a 5 jeunes filles totalement agressées sexuellement par l'enfant d'un diplomate congolais en France. Qu'est-ce qu'on doit faire? Moyen France à intervenir à Zate parce que moi na profite na humilité ya papa naye. Moi na ambassadeur wana, to ya diplomate wana, azali nani? E baza batuya wapi? E banda ki ndenge nini? Plus de 5 filles baya ko funda ye. Yango to kosola peka kana émission ya lelo. Daniel Safou reste introuvable. Bien sûr que Koloba Azali Bongo dans local, il y a un air, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Daniel Safou a été porté disparu, enlevé, arrêté, on ne sait pas. Sa famille pleure. Balobi, on a besoin, il y a Ndeko Nabango Azonga. Donc on développe un PKK dans l'émission, il y a Lelo. On a awa et pop ministre, atala no likambu oyo. Moi, Daniel Safou. 2 semaines, il y a un voyager. Il reçoit ma biloko na ye, pas pour la nini na ye. Et comme un aéroport, bakangi ye. Bakangi, moni mutu kamoro ya pembe ye ko soit 23h. Si le Lopez va me mettre Daniel Safou, à mon en raté.
Découvrez rencontre presque gratuit.fr, la plus grande plateforme de... Découvrez rencontre presque gratuit.fr, la plus grande plateforme de rencontres amoureuses sur Telegram et WhatsApp. Service disponible sur la plateforme Rencontre amoureuse, offre d'emploi, opportunités d'affaires, écoute et conseils. Nous connaissons tous quelqu'un qui est fatigué de son célibat et qui aspire à rencontrer la bonne personne. Parlez-leur de rencontre presque gratuit.fr et invitez-les à rejoindre notre chaîne sur WhatsApp et Telegram. Retrouvez le lien d'abonnement sur notre page Facebook. Pour plus d'informations, écrivez-nous via WhatsApp au plus 43 681 84 59 59 74. Rencontre presque gratuit.fr est le produit de la marque www.presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana. Mbote bandeko balandi ya Radio Lokole télévision bisika nyos tu bozwami. Bon après-midi esika nyos tu bozwami benga bandeko bokota papa fiston asi abandi soki mbali boso yo omona biso to senga kana yo d'abord yo osabone soki osabone ko bosana te au fina bongo cloche ya notification après ko s'abonner après ko fina cloche ya notification et sengel na yo au partager partageaka po masolo auto solara awa da sakabno yaya peut-être soke sungio te tang yo partager et koki ko sunga ndeko moko songolo esika moko pakala kombo ngai fiston pelende tata ya sedek voilà. Yaya partout aux alliés kolanda biso aux na France, aux na Belgique, aux na Australie, aux na Venezuela, na Brésil, na Mexique, na États-Unis, na Afrique du Sud, na Sénégal, partout. Yaya boaka na ba groupe WhatsApp yebisa bande ko bokota boya awa to sola pour lelo makambolo qui est très grave to ko sola makambu ya pasteur François voici l'homme ba décision je suis pour na église naye ba to lobi a commis orgueil pour commis na mbongo ba commis ko regretter pour na ni mukuna asala fallait mukuna dominer ya sala ba makamboza e belé o to ko sala banalise awa to ko sala sous un clin d'œil na makambu oyo ya pasteur Marcelo ba pasteur Marcelo so ko boaki yezala ka ba bordir na bordir sika asengi na ye c'est le fait na ba mama kaka litobaki to solango pe kaka na émission ya lelo voilà ya mboto continuer tikala loba moi 2-3 makambu boyoka ndengele kaka Radio Lokole TV ezali chaîne communautaire mais aussi commerciale to ali ko benda bino matoi mutu nyos to akoleka na Radio Lokole TV azala pasteur azala guérisseur azala nani ya soko aleki toto beti li solo bande ko ebele to betaki masolo awa ba pasteur consonné ba sango ba mupe ba senga ki biso numéro ya ba ma sœur ya ba mupe konso to pesa ki doa sango mais ba komi ko abuser nango tu vois le mal chez les Congolais on a besoin d'aide ba pesio parce que masolo auto betaka awa ezala ka masolo moko vrai ba histoire vrai auto inventaka te ba histoire oyo bino moko pesa ka biso to bete yango pona ko sunga communauté alors ce qui intervention ya pasteur ezalaki ya guérisseur ezalaki ya sango ezalaki whatever to pesio o abusete bande ko bazaki numéro ya sango ba abuser ko funda bato mususu ko loba mabe pa ya sango amonaki yango dérangement azongela ki biso et pesi pasi ata soki mutazaki awa apesi numéro la ye soki ozali na besoin ya kokende komisali sanzoto et pas à sango et pas à guérisseur et pas à mutunyo sotu yaya ça n'engage pas Radio Lokole ça n'engage que vous-même tangu bokendaka boyokani makambu ya mbongo boyokani kofuta boye bobengaka biso te bebisa biso tangu ebebaka na ba pasteur ebebaka na ba biso bozaka bato liboso ya koya ko se plaindre alors désormais fini biso na équipe bobimba ya Radio Lokole to lobi boye soki to beti lisolo ata omoni intervention ya sango zalaki na kati ya pasteur na kati ya mutu songolo soki osengi biso numéro to kopesa numéro lisusu te
parce que vous en avez abusé. Ce qui vous avez une émission, il y a un numéro na yé, ce qui bien été zongela émission pour qu'on a le numéro. Oh, ça n'engage pas Radio Lokole TV. Oh, Toloba quitté, Tolobi. Voilà. Il y a une affaire, il y a une jeune fille, il y a angolaise, vidéo, comme virale sur la toile, ça a créé polémique. Jeune fille, il y a angolaise, balobi asalaki bongoto asali 10 ans na France sans papier. Akutelaki na copain na ye kakaleza la kasoki mukanda et simbité et kosenga na yo oluka moi sito mobile tsugi oboti mwana ozwa identité na sima mwana wana lokola mwana mwasi asalaki akutelaki na copain na ye ya néerlandais ya hollandais wana na France tanga koma ki na retard il y a 2 mois il paraît mobile ya zonga ki na ye na Hollande tangu aboti alors soki mobile ya baki dene ke moi sa boti ye boka benga ki moi sito moi sa benga ki là on n'a pas de précision bref azoki moi sa baki yaka côté on a Hollande to déclarer moi là pour na yope ozo mukanda na sima mwana. Pourquoi étant européen Bobal a déclaré kaka moi dans la France c'était je ne sais pas bango ba ebno ya resona mon kasi bisto eli awanini rumeur ezali kotambola sur la toile la réseaux sociaux bali kolbano parce que to moni ye jeune fille angolaise na copain na ye ya néerlandais na bébé na bango ya meti ya kalate balikole a commis ensemble batwatuni o est-ce que bazongani kutu batu mususu balobi que non ambassade ya Angola na Hollande na ministère des affaires étrangères ya Hollande consort ba sololi bazongi si bango ensemble baboko la bana mais d'une part balikolo ba non tangu baswanaki bakaboli bango bazui moi na parce mobali ya bengelaki moi simbila bengelaki mbila pona nini il paraît parce que bazaki ba dispute quand ba couple consort tanga c'est qui moi si so comme na Hollande donc de quoi enregistrer moi mais ça prenait un peu du temps bah ok l'état là moi ça va dire que ça pression et pas mobali na habité ba discuter qui sur quoi ya ngo sala ke mobali abenga mbila tangu mbila ye eloko liboso yebi ko soki mbila ya tunaka document après si boy moi si na documenté yango mbala moko sala ke bazwa moi si bakena ye ba placer na yebi ba bien ça garde vue te baté quelque part le la foyer alors moi na le la papa moi là dans 6 semaines il paraît papa et makambo tu va placer moi na quelque part image au moment qui wana il paraît ba pesa ki bango autorisation ba kende ko tala mwana bakende kotala mwana yango moni papa ndaye ko sepela wana mais yambo tozonga dans le belo ko mo boye nalingi to non image yango ndé ba sepela mwana e bongo tozonga suivez un peu. My love, hey baby, I'm so happy to see you. Wow, it's so beautiful. You're so beautiful. You're so beautiful. I love you. We love you so much. You smell so good. I miss this smell. Beautiful. Love you. Get mama and papa. Hippie. You know, mama. You know. Oh, my love, it's mama. This is how we greet. You remember? Yes. Oh, I missed you so much. My love, you've grown. You are so big. Look at you. Oh, and this papa here. Oh my God, he's grown so much. Oh, so my sorry that you cannot see you grow, baby. My baby. Yes. My baby. I miss you so much. I love you so much. I'm so sorry.
to see you. Wow, it's so beautiful. You're so beautiful. You're so beautiful. I love you. We love you so much. You smell so good. I miss this smell. Voilà, je crois que tu l'as dit, image, ce qui me cœur n'a évité. Dès que moi, sur le balobi, à Salibongo, 10 ans à peu près, na France, sans document, Mukande Beba, à Joa Mukande, Tengunda et Simbate. Mais, n'a évité, ceux qui vont la vidéo, anglais, moi, si on a prononcé à ta mon côté à français, elle parle en anglais. 10 ans, moi, c'est en France. En France, on parle anglais, tout le monde français. On a habité avant France. Alors là, en Angleterre, alors là, pays anglophone, moi, je ne sais pas quoi, parce qu'il y a anglais. Est-ce que, en Hollande, on parle néerlandais, na anglais. Attends, on parle néerlandais, na anglais, mais il y a des choses qui sont en Hollande. Anglais, on a ayokola ki yango na Angola, na kelasi tourne parce que abimisi ata momo côté il y a français dans mon kaka anglais na anglais. Histoire yango est un peu compliqué, un peu complexe. Il y a beaucoup de commentaires na lingbo na nous Masolo Oyo confrère na biso des shows de Nar TV que je salue en passant au Masolo qui na moko ya baseur angolaise ndenga expliquer ki situation yango ndenge zali est-ce que bazongani to bazongani te il paraît que to bakoleka bongo na parquet la côte hier lobi awa le dé mais ça il était le premier il paraît wana maloba ya yemoko mwana mwasi oyo ya angolaise ndenge ya lobi. Alors, il paraît que Angolais, Twitter qui, ça qui m'a kelele, comme il y a une page officielle, il y a ambassade, il y a Angola, oui c'est vrai que ambassade intervenant qui est mobile, il y a un garçon à mon qui, menace wana, bazo fingaye, aza moins sérieux, aza boye, consort, alors à répondre là qui n'a qui néerlandais, translator qui ango, na portugais, na français, na lingua le consort que non, na agressif, tel, na lingi moi sinangai, na benga kimbile na ndenge mabete zo ina problème fala kimbile ya kocha kimia poto ade koyoka na te ya bino linga mama soka mbila et pesi mbilinga bilinga siko moi je me demande bato oba wela ka mingi ko linga mindele suka na ngozala kabe culture na biso africaine toko swana toko bunda mais yaya mbila yaka pamba te bino ba mama to ba papa oyo ba papa dizaka ba mama oyo boza culture ya mindele ya ko benga ka mwa mbila le ka muko bengi mbila le ka muko mbila ezali culture na biso te to zonga na culture na biso na lobaka chaque fois yaya boyoka kangai malamu makambu oyo ya ko benga na ka mibali na ndako consort oui boyoka tisa la rapport na bano même mindele est-ce que boyoka ka mindele ba bengani mibali na wana ndako ezala ka rare 1% peut-être fait 0,50% peut-être mais et comment fréquent et pas africain bobala sala be obengani bikende bizonga mundele a ta système wala pona ko mater pona ko détruire famille africaine pona ko détruire ba noir voilà comment est-ce que ba minde ba 4 ans na pas matin mais tangu loko ba kamba sala bino tangu yoko kabwana mobali otreli femme seule mbongo na yo et mati quand tu es avec un mari mbongo ezali normal c'est pour faciliter destruction, il y a famille, cellule de base, il y a Moutou, il y a Libota, il y a la famille. Ma PC privé, je vais pour avec moi, je vais la famille et comme une famille sans papa. Et ça n'a vraiment la valeur. Je ne dis pas que ma femme seule a la valeur. Mais ceux qui famille, ils ont na papa, na maman, na bana. Ils ont la catégorie par rapport à maman et moko na bana. Vous comprenez? Voilà. Donc, on a des détails. Comment est-ce que nous expliquer ce qui s'est passé de angolaise et ça la kibongo et pas de on des choses. Suivez un peu et plutôt on va continuer. Suivez. Aspect déjà va penser qui t'es. Zela, ceux qui ne comprennent dans le bien angolaise, c'est ça? Oui, à de qu'on angolaise, oui. À ça, combien de temps? 10 ans, la France, sans papier, mon copain m'a dit que vidéo, azone nana ba audio, aussi na autorité na communauté angolaise appuie. Voilà, maintenant quel est le problème pour comment à niveau là? Oui,
tant que ça 10 ans ayi kokutana na mwambali wana mwambali na za hollandais ayi kokutana na France bandi kobima kande za ka copine ayi kokoma na zemi tant ayi kokoma na zemi ayi bisi les gars jeune garçon na hollandais ayi zemi ko 2 mois akima abona na situation na Hollande et patika na ya boko na zemi bebe wana komo na Mikael azana 5 semaines ya pamba tangu akomi tangu pe boko lipezemi na ye tangu aboti eso pe mutabenga kilega eso pe lega mutaluka ke kwa ibaki ba moya bazemi na ye kote wana expliquer ngo biso bien te awo nga pe na ko matana ba live te parce que on est dans le tribunal bébé tangu aboti les gars ayi kotala bébé en fonction na bébé ko 2 semaines place kana ba 115 40 ka afofila na ye bongo les gars ayi bisi ki tokende na Hollande na enregistré moi pour la situation moi na ngana hollandais sans les savoir que les gars locaux là citoyens européens en France ce qu'on a enregistré qui moi en France c'est mieux des bénéfices pour na y les gars abondé bazu ba ki Hollande là à Hollande yango moni moko foko betaka 7e makasi na mandeko na biso en tout cas auto les Afrique ti yo yebi que situation est irrégulière 10 ans passé dans la personne qui était donc tu vas dans la France ils avaient français va contact ayo te pour dire qu'il faut quitter à Hollande aucun Hollande des aïna on habité sur la place aïna bato malamu noko il fallait que ngeli biso ne surtout ça OK quand se présenter OK ko singazi ya ki nanda kwa le gars afandi moi na ko si ba sali une semaine donc c'est que azonga ki sous na Hollande atikala kokende Hollande dia keka Hollande da beba 2 semaines bébé on ozomona ndinga lala na kiti wana sali 5 semaines ya papa kana 1 mois 1 semaine donc balingana na mobali à partir à France aho na France oui balingana na mobali à partir à France azweli zemi na France oui azweli zemi na France les gars pa kimi na France atika gena zemi na 2 mois abokoli zemi na yeye moko tango siko aboti côté on a payé en communauté ba olo bana biso ke fa expliquer biso bien era aboti nani aluka ki muminga na bango mibale côté on a expliquer ta lobika tango mwana ko 6 semaines mobile yango aye ayi kotala ina mwana ndai ko convaincre ba ke Hollande ba ke ko enregistrer mwana zo passeport azwa nationalité hollandaise pays a rejoindre mukanda na sima ya mwana yepe zoba oya azali ndimi bakende na mission wana na Hollande procédure elle sala ki okena Hollande ezalaki nango bien mais era yaki falaki ko se présenter na autorité quand nde tosalaka noko akiata kosinga ngunda bakotuna ye badame uti wa pa expliquer situation ki nazalaki na France situation ezalaki boye on a eu kosinga protection awawa lokola pe déjà botini no Hollandais tipe mona na kwa botami na papa na ifa Hollandais tata ko enregistrer mona mais yo ba autorité ba yebi yo ke tozana mwana mwasi moko yaki kosinga zili awa ata soko ko bima na situation ni ata na diveni ba autorité ba yebi yo il est affondu encore sous 2 semaines en d'accord les gars oh il est biso pe africain ni tozalaka et quand il tombe tu etani toketo bien quoi enregistrer moi bien quoi enregistrer moi to moi mbale on pazo salika moi badini allez ye pe akomi moi ko accélérer moi na mbale yango mukolo moni ba eko kanga ina butu nango donc mukolo uti ko le kafan jour wana baswana ki mutuna mutabenda ina ko ina ye na tika ina ko ina mwana ngombe pe na ko ina ye siko ye moko muta expliquer makambo noko de show na kotindela na ba audio okuti yango okomona pe bande ko muswa bangole ko lo baba mama wa moni akoy ko intervenir oyoka ka portugais oya ko expliquer okomona ba opeso même explication ngana opesa ces explications ye moko expliquer très bien. Oui. Alors oui, on va la pousser que mais pas baba na net ko solo la bi ke baza mwana bakoko zana bakandate apusa na ba solo la. De bandi ko solo susu discussion ko bisu wana ba mi bale katinia lobi ke mobali li mutako me ko agresser mobali pa ko me ko agresser ni mobali abeni mbila siko ngamo nazo ko mituna papa de choses tango ya mone mobali abeni mbila fala mi kitapa ye ba situation na yeke ataza mama d'un citoyen européen pour moi on peut pas enregistrer oui des citoyens européens mais na ye no Hollande aza lokola sans aza ko to lokola sans papier mais aza ko clandestin très bien Hollande oui oui yo yebika mbila soka yeso ko madame monsieur il faut vous présenter. Pas se présenter, Bueno, à un papier. À ça, 10 ans de territoire européen sans papier. Dès
yangwana na nintsana ba bise fo bima ya boye ko bima obima otika mwana dans la minute yo nde tolo ba mwinoko ba placer mwana na famille d'accueil ba pesi mwana yango azolela ke mwana nga 5 semaines aza bébé ba tena ba pesi na famille ba tonga na éviter ba placer mwana na famille d'accueil ba ok na tribunal na yela mobali les deux ko ba décider finalité ya mwana ekokende wapi yango na bangole ba oyebisa ye babi yo europeza Afrique ti okanisa teke okatsa Congo Brazzaville tozokatsa a Congo Kinshasa tozoke Namibie yo longwe na pays ya bato oyebida ke yo kutundozana na France ozaka déjà ko non reconnu ko ba pesa okite fi 10 ans passé no de chuma kono ba yemo ko mutalobi yango ba audio ezana otindela yo 10 ans passé to ba komi ana mukanda te a demanda asile te 10 ans passés, à salir 10 ans dans le territoire européen, mais irrégulier. Les Hollandais vont considérer qu'il y a continué à vivre clandestinement. Pourquoi faire un peu clandestin? Il y a un centre, il y a un femme battue, on va dire la garde à victime, mais un centre de femme battue. Les deux, il y a octobre, on est dans le tribunal, on va décider, on peut s'en papa, on va replacer quand on a. Si on a des choses qu'on a sort, est-ce que les Hollandais vont reconnaître, et tout les Français vont reconnaître, et qu'ils ont demandé d'asile, 10 ans passés, va refléter ou non? Topi ba refléter en Afrique to ba Angola na belé to lo ba ke to za ba mama to yo kamawa mais noko de shona ndimite to ndimate ke ba opesa ye mwana pona nini azana ba revenite azana ndako te azana musala te ana mukanda te siko tata azana ndako azana musala azana ba reveni azana ndako noko de shona est-ce que ba to ka ba ote azana mama biso yo to non ba to comprendre te mambaza mama azate na poto batalaka protection ya vie ya mwana ba otala parent nini azana possibilité parent ya za capable voilà oui o azana stabilité de garder o azana stabilité ya ko o kozwa garde ya mwana alors lokola mama aza sans abri automatiquement papa il faut azwa mwana papa kozwa garde automatiquement ba ba to yebisa ote ba autorité ba kotela nga skole no mobile nga utola kisangai ba publier na page officielle ya l'ambassade angolaise ya Hollande qui a déjà ba procédure on a nyonso en garde ba ranger déjà un avocat pour na yebiso so bi atabongo akolonga procès oyoté ou soit ba ko refléter mais pour l'instant ba ko pesa mona papa hier le bi ba ko pesa mona papa te biso de on ba na ina ba live ba ko pesa mona on a déposé na ba revenu que vous avez sans abri ba ko pesa mwana ke directement na garde à papa soki papa bangi kozwa mwana po aza muke wa ko placer mais pour na mama ba ko refouler était automatiquement une fois senga demande d'asile. Voilà. Je crois que explication conversation oyo ya confrère na sali na maman wana zali angolaise pardon, les gens s'inquiètent mais ce que je sache awa ndenge mama sana mukanda te na ebite soki ekosalama ndenge ni mais si c'est fort possible que ba pesa garde et pas ya papa mais papa yango il paraît azali pe mutu ya moi mutu eza so mbilinga asala ba caisse asala ba dossier oyo eko sala pe ke ba pimela e mwana est-ce que soki papa sana ba dossier o asa moins sérieux ba kolinga pa sa bébé wana ya 5 semaines ou 6 semaines soki moi ezate est-ce que possibilité ko sala bazong sa bango ensemble baba na ba démarche ba enregistrer mwana pour maman sa musala en fait que a compter beaucoup la mwana tala kunseki tala kumamba mais on a yebi que Angola est un grand pays, la salle qui expérience, c'est l'ambassade de Mingi Angola. L'Angola n'est pas n'importe quel pays. Côté organisation, en tout cas, coup de chapeau na Angola. L'ambassade de Belé Angola, c'est la sérieuxité. On ne peut pas se voiler la face. Quand les cas de l'ambassade, il y a un pays Belé Angola. Moi, je suis allé dans la prison centrale, San City, Afrique du Sud, Kota, là, pour visiter Batou. Na Kuta, ambassade d'Angola, ils ont répertorié combien d'Angolais basant la prison et bakanga ils ont motif nini. Bali ko négocier ceux qui me sont pour cette possibilité ba bima. Ceux qui va bibliothèque ba qui est la prison d'Angola. Voilà au moins un pays qui
qui a de la valeur, qui est respecté. C'est comme ça. Il faut suivre des bons exemples. Espérons que le Kola Balobi, ambassade ya Angola na Hollande, bazui makambouame, balokele avocat. Espérons que ambassade à côté de moyen, PZP, parce que l'Angola pèse, et basala que bazong ensemble, surtout vidéo, ensemble dans un premier temps pour avoir beaucoup collaborer, pour se témoigner na famille d'accueil, ti maman sera mikanda et qu'on soit un peu temps et au moins affection peut et que aussi là et pas ya moi na vis-à-vis ya maman na papa de ba parents là. Voilà un peu ce qu'on avait à parler na makam o ya jeune fille o ya angolaise vidéo qui virale sur la toile na mobile na ya hollandaise. Na habité ya kaka bakamba ya ba africain balingaka ko bala mindele balingaka poso pembe kozala bana ba meti to na habité. Est-ce qu'il y a pas moyen de se marier entre nous? Tant que tu es en Afrique, tu es bien kimaka, mindele et conso, bali chinois, bali pakistanais, il et ça en fait, on va de coloribus and gistibus non put disputandum. Les problèmes de goût et de couleur ne se discutent pas. Ce qui a dit que mundele, to kolobailo monte et kenango, ndengamena ebi batu belé, oyo, abana kala mindele et suka kakaka mabe. Voilà. Autre chose à présent. Tikala en Europe, précisément en France, et pas puis 5 jeunes filles donc porté plainte totalement agressées par l'enfant, un jeune adolescent de 16 ans. Il y a un diplomate congolais. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le nom de ce diplomate? On n'a pas cité. Quel est le nom de ce garçon? On n'a pas cité. Mais Sikabwe, la justice française ou l'État français, il y a une passe, il y a condamné jeune garçon. Pourquoi? Parce qu'il y a une humilité diplomatique, il y a papa na bango. Alors, solution est alinée. Soit, ça, balongola, humilité wala, le gouvernement congolais, alors humilité wala, to basa ne ou bien expulser diplomate wala, et puis balana poursuite judiciaire dans ndenge mususu. En tout cas, gouvernement français ils en a impasse, justice française ba éviter ba rosa nini au mau ba fi o ba porter plainte dans parents la bango ba voilà la justice française et ça est le remonte oh ba ça na impasse on a pour la humilité diplomatique oyo ba ça nango kasi ba ka ba pe na ndengo est-ce que moi la mbali oyo a agressé ki bango ya solo to balanda ki ba charme na ye ba mona ki peut être papa bango aza diplomate ala mbongo ba likola Dakar ça tourner vinaigre yango balengi basala ba dossier wana on en sait rien makambo wana. Donc voilà tout ce qu'on avait pour la communiquer, tout qu'on informer à ce qui concerne affaire à 5 jeunes filles oyo bazo accusé un adolescent et à mon diplomate oyo agressé bango sexuellement. Suivez un peu ndenge balobela ngo na chaîne ya Mindele, vous allez comprendre quelque chose. Mais on va revenir sur les détails, combien de jeunes wana, combien de diplomates wana na France, on va revenir pour vous informer davantage. Suivez un peu ça. La fou reste introuvable, tu ebi ki ba prenda ki ba zwa ki bongo na aéroport ya Njili tango alinga ki akende mobembo. Et si kalinga ko ke tu ebi est-ce que na intérieur ou na extérieur, on ne sait pas. Qu'est-ce que Daniel Safou avait réellement fait? Moi je n'ai pas de pression na ebité ceux qui yebi sabiso asala kinini zakaka tango baluka ba seri ba na ko luka bango na mwana mboka ba ki mukebai na émission o ba de kaka ba lobaka sera marche je ne sais pas car dossier wana to dossier mususu on ne sait pas mais Mike Mukebai va arrêter tisiko à Sambate na éviter procédure nous les alaka pour na ko arrêter député provincial étant député provincial Mike Mukebai va arrêter qui est facilement kasi Daniel Safou immunité parlementaire député national les alaka difficile pour na ko enlever ngo bazela qui est mandat et si là pour balandela to ndenge ce qu'on sait que Daniel Safou est porté disparu entre parenthèses est-ce que azana aner azawa puis on ne sait pas so azana aner et bandi ko pesa ko bandi ko bangisa ke bakanga ndeko na bino moi c'est mobali na aner soki ba mibali bali ko subir o ba subir wana bali ko subir cette humiliation à combien bon basi et kozala epesi pasi famille Daniel Safou basala kolela balingi bayeba quand même ndeko na bango azali wapi tala ngana ye awa epop ministre atala no likambu oyo ngana za nyesa Daniel Safou 2 semaines yango Daniel Safou alingaka voyager akela kosomba biloko na ye po fongola nini na ye e koma na aéroport bakangi ye
bakange bamoni mutuka moko ya pembe ye kozwa 23h. Si lelo pesi bamema dane amonanaka te 2 semaines yango oyo toke na aner aza te toke na demiak aza te finalement botie wapi 2 semaines yango mukeba aza na prison jamais kabanda aza na prison kwani bozwi safu te botie la prison biso famille toke na kotala ye soki bomoni ke bobomi ye bopesa biso ebemela biso tokunda ye kwani kopesa biso 2 semaines tokomela koba tozwa matanga na ndaku mpo moto azomonana te asali nini ayibi nini eloko nini ya Toso la sika boye makambu ezali koleka na église ya pasteur François Voici l'homme to yebi ke Voici l'homme to tchaka ba extrait ya prédication na emingi pa lo baka makambu ebele ezali vrai pe bongo saka non seulement ba chrétien église na ye mais ba église corps du Christ ebele balandaka yi po sepela kana ngoma kasi mbala oyo abeti likolo ya mesa alobi plus question na ba sœur to ba fille ba kendaka église na pantalon na ebité yi azongisi biso à l'époque il y a recours à l'authenticité quand on ba recours à l'authenticité to akanisi nini est-ce que soki mwana mwasi alati pantalon ezali mabe to ezali mabete na ebité batu ba yimi na motema balobi non asali mabe il fallait qu'il peut-être alo baba pantalon serré d'ailleurs mikolo comme ka biloko ba pantalon ya minene yetango lobi pantalon te donc nyoso c'est comme si à l'époque ya Mobutu nde ba boyaka ba paki non to ataka baba bakos cravate veste et cravate, on avait tout banni, recours à l'authenticité. Hier, ça dit recours à l'authenticité pour le respect à moi si ton est-ce que na Bible, na ebité, bino batubo ebi Bible. Est-ce que na Bible, ba pekisa, maman, to moi la moi si, ala ta pantalon, to ba pekisa te. Ba pekisa, moi la mobali, ala ta jupe, to ala te pokimo monde à l'envers, hein. Parce que ce qu'on suit, si moi la mobile a ta jupe par exemple. Ce qui te joue le col là, dans une photo comme virale dans les réseaux sociaux, Adolphe Dominguez, les grands sapeurs avec une jupe na pour le mogoboy. Ce qui me voit ta jupe par exemple. Là je rends hommage à Papa Zizi et il y a ma jupe peine à Yoji. Ah Papa Zizi, paix à son âme. Motenayo Mama Zizi et Sika Ozali na Johannesburg. OK. Voilà. Ce qui me permet, par exemple, banami bali ba ta jupe, mais peuple na peuple dans la culture na ye. So aussi le coup là ba écossais na Royaume-Uni, na Angleterre kuna Écosse. Bango ndenge biso culture na biso Afrique to ka ba puta. Bango kuna ba ta ba jupe. Sikoyo, so qui ba ti jupe wana. Okoloba nini? Ba désobéir na Bible to ba sa li culture na bango. Au moins sika impasse ezali. Tango bozo boya siko, voici l'homme. Aboyi bana basi balata ba pantalon na église na évité apekisika kana kati ya église to soki ozali sœur okoki kolata pantalon te est-ce que muke abadi ko rejoindre bande ko ya Shekina tabernacle to yebi que la Shekina de l'époque ya pasteur Dioka que je salue en passant to yoka ka balwa kuna batala ka TVT bataka maquillage te ba perruque te moi si faut ami ça la ndeko ba robe ba jupe ya milai na ba robe ndengo wana e ko ba de référence a yo ozolta lokola mutu ya Shekina mais sika to moi lokola makambo bandi ko changer muke est-ce que na Shekina tabernacle batala kaka télévision te je ne crois na ebité na limité parce que ceux qui batala kaka télévision te mais pour le pasteur dit au cas l'écran la TV l'écran la TV n'est-ce pas ceux qui boy batala la télévision mais faut ne peut la télévision est-ce que ba mandat constitution église na bango pour la l'hôtel à TV ba améliorer moi mouké il paraît ne va améliorer moi mouké mais je pas de confirmation donc on va dire comme on a confirmation té alors voici l'homme aligné azonga na authenticité ya Shekina ba comme il collaborer ton dépôt qu'est-ce que pasteur Amonaki peut-être tu vas condamner le pasteur peut-être Amonaki lokola na église ba sœur ba toi ba pantolé kangama ba comme ko luka mibali na église on ne sait pas il est allé plus loin soki olati kitambala parce que ba moi si akanga suki na ye na kitambala soka ye l'église basi msomona akangi kitambala koto na msuka ba mesh na ye ezali komona na pasteur François Voici l'homme aboyi yangabi soki okokanga kitambala kanga kitambala mutu mobimba suki atanda mbu emonana te na ebité
parce que ma soeur mususu après babandi ko na église na babanda na kaka kotono so polele ya lingi ndengo ante est-ce que ndenge balobaka nzambe atalaka motema to atalaka biloko nyonso tuwana tala kuntseki tala kumamba ba sœur ba yimi ba sepelite na makambu oyo pasteur François voici l'homme alobi oleba loba yango na yesa kabido bido bokantsaka ba pasteur bazalaka ba nzambe bazaba nzambe te bazaka ba to kola yo est-ce que soki bo sepel na décision ante boko sala délégation syndicat allez voir les pasteurs pasteur en tout cas décision na biso ba mama to sepel na ngote parce que biso ba mama tant to bi peut-être tanga ko bina to nga comfortable confortable na pantalon par exemple mais pantalon ngo lobata ezala ekangite etika nzoto ke et tout comme thème ya batute là vous vous rappelez encore la histoire où les gars qui na église ya pasteur Walesa au pasteur moko nigérian à l'attaque bien te il paraît pantalon ekanga ki nzoto oyo pasteur Walesa malgré ça là qui yango en public ça là qui yango mabe les gens n'ont pas aimé parce que tant que pasteur Wala yaki avant mata aleka qui na bureau mona qui pourquoi il a attendu que pasteur Wala mata puis a humilié ndengwa c'était pas très bien a humilié pasteur Wala malgré pour aller attaquer malamu te tant que pour vérifier vidéo oui c'est vrai à l'attaquer malamu te mais il fallait qui a prévenir lui avant à mata voilà ce qui vous s'appelle la montée oui ça pasteur ndengwa pour la foulard est-ce que ce qui moi si akangi foulard atiki suki kitiku na ezodiembe na mukongo kuna. Est-ce que qu'est-ce que Dieu a à voir avec ça? Et à gonde akokota do la te. Tala kuntseki, tala kumamba. Est-ce que ceux qui ont fini qui mutu mobimba? Ya gonde akokota lola, tala kuntseki, tala kumamba. Tala barab, ba basi ya barab ba fini kakane longia tangu batu ba aliko bunda liberté, basi ya barab ba longola hutu bako ba libre. Basi ka longo bango polele mais ba misus ba non, basi faut ba kanga longi. Le monde à l'envers. Finalement on ne comprend pas. Mais pasteur François, voici l'homme, un homme respectueux parce que Batouba dit qu'on se rappelait à mon dia la Sabutu Dini. Écoute à votre église, Mukuna, avec Mukuna église, Kutuboye. Ah, na yebité. Na les opérations na mutuko so. Na sala ndengeni. Est-ce que vous voulez que na benga mutumoko to tuna est-ce que soki balati foulard na église ezali mabe to ezali malamu? Na yebité na kobenga nani awa benga nanu frère Johnny na benga frère Johnny et bongo a expliqué biso soki ya moni yango ndenge ezali mabe to ezali malamu. Frère Johnny n'a pas été signalé to me kobenga à l'improviste to yebi kutu te soki azali na ligne a expliqué biso parce que azali mutu oyo nzambe acha expérience na kati na nzambe apesa ye grâce aleka na ba témoignage ebele frère Johnny. À ce qui concerne Makambu ya Nzambe, est-ce que frère Johnny est en ligne? Veuillez patienter. Tokobenga frère Johnny. Ou ezali pena Makambu ya frère Johnny. Est-ce que pour moi si à l'église et sengeli kaka alata kitambala, soka alati kitambala, est-ce que yango ekokotisa ye lola? Est-ce que frère Johnny yé aza d'accord na décision oyo bazui na église ya pasteur Walesa? Est-ce que frère Johnny est en ligne? Mais je dirais que qu'est-ce qui s'est passé? Là on est sali que le pasteur voici l'homme avec sa basi na ye baya na église. Voilà, na yambi pour nabino frère Johnny mbote na yo. Voilà, on sali en direct que oyo sali dossier oyo yo ko intervenir rapidement et puis pour yebi matière ngo. Na église il y a pasteur voici l'homme François a beti na mesa alobi fini moi si mon côté a ko ya église na pantalon alobi te que non pantalon ya mune te amuki a boyi makambu ya pantalon ko église ya pantalon te il est allé encore plus loin pour la koloba désormais moi soko église kanga kitamba la foulard suki na yo atandambu e mona na te soki suki mona ya tamuke okokota na église te ba sœur ba aliko yimayima ba aliko yimayima oh. Est-ce que ceux qui n'ont pas pantalon d'église et que ça la nine nzamba ça la pantalon toi la mutema ceux qui n'ont pas foulard et que ça la nine au moment où bah tu peux être ya Shekina tabernacle ba manda écouter la TVT et ba tala ki wata ba ko ba milai ba di ko amande ko bongsa muke voici l'homme alingi azongi sabatu na authenticité lecture na yo étant mosali na nzambe pasteur frère omoni angone les décision malamu tu ya mabe ya na pesi bandi kono sombote na kati na
radio na biso lokole. Donc bon problème il y a église. Normalement église au moins ils ont la charte ya Masia. Nzamba ça la charte na yi. Biso nyoso nde tozala mokili to na charte ya Masia. Alors la charte ya Masia ils ont ba principe au Seigneur adia qui est mutu asuka awa motako leka boite ainsi de suite ala kisa nyoso. Pona makambo ba bilamba wana et comment mapenda na kati na Biblia. Mais maintenant biso bato ya mokili to comment omona makambo mosusu elika ndenge wana. Bon, comportement ya basi en principe nde tozomona bango bazolata ka ba pantalon moko serrer les corps. La femme, il faut toujours protéger nzoto na ye parce que quand ozo protéger nzoto te, oza ko exposer nzoto, ozo ko exposer pour na banani parce que si vous êtes peut-être vous êtes marié, mozo lata ka ba pantalon o iza ko serrer ka ba nzoto pour la nzoto ngo to banani. C'est ça la question. Et d'abord ils a lisusu ke oza ko faire péché ba misusu parce que misu oyo monaka et suka ka na komona te et kendaka pe na ba idée wana sala kanini et kota ka kati na moto oza ko faire péché ebele ya bato na comportement na habillement na coudrement na. Et je sais pas c'est pas bon. Ceux qui a eu ba décision bongo eza malamu mingi na monengo za mabete. Et kitambala kwa kitambala bi mutu moko te akanga kitambala eza basi bakanga kitambala mo akanga kitambala na elongi kaka suki ko ina se aboyi yango abi il faut kokota suki nyoso na kati ya kitambala wala pe madame pona ba meshi kasi yango na ina koma wana pona ba meshi lokola bango balinga kotia ba meshi belebele ba meka pe kotala ka ba document sur originalité ya babiloko wana place nini ba meshi wana ezowuta tozomona bato lokola ba juif mo ba juif baza bato moko un peu bazala mwa misolo ebele et puis ba yebi ke ba makambo ya ba meshi wana ezouta na ba sacrifice ya ba indien côté bazo sala sala ba mamu na bangwana. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ba s'organisa assez que ba sala ba izini oyo banda kokotisila basi na bango ba meshi po basi balingaka ba meshi il faut ezala ba izini moko zo sala ba synthétique et puis ba meshi na bango komona ba kabelo na oyo biso ba congolais tosomba bango ba $100 ainsi de suite. Mais tala kabelo oyo banani ba juif balataka kabelo moko eza na ba $1,500 kabelo moko ya 1500 et on comprendre pourquoi kabelo on peut kabelo mais oyo eza na 1500 oyo eza na ba $100. Pourquoi? Parce que bango bazo salila les original oyo basi bakoko tia ma fierté na nzoto na bango mais ezala original mais biso siko tozo salila oyo ba sacrifice ya bandoki yo ba donc azu idea malam papa po histoire wana vraiment elembisa nanga na koloba po basi bayoka kate vraiment. Donc vous soutenez nzamba tia bango na nzoto ekokate bango fuka ba corriger nzambe donc nzamba pesa bango beauté mais bango bamona ka beauté wana ezala biso mibali tozala le musoko tina ndako sokolo lati ndo kati ka mosuki na yo olati obimina mais bango fo atia ba biloko moko oyo ya ba tie ba tirer ba la soki ba raboter ba biloko belebele nelongi ko décorer nzoto. Donc et en même temps Seigneur alingangote. C'est ça, pasteur Aza dans la ligne, Azu de Malam. Vous soutenez l'idée où le pasteur François voici l'homme qui est moi si à coquille quoi na pantalon l'église. Mais ba sœur ba ali ko ima ba bino pasteur il fallait gata na salo bata ba pantalon et kanga nzoto te mais pantalon et tika nzoto. Ya lo binyo so moité. Donc yo posa d'accord na ata pantalon contre l'église te. Naza d'accord papa nanga na lingaka ngo kutatate. Voilà, reste avec nous. Na yango tango tozotambola na nzela la majorité surtout les mboka otala ba fille ya mboka oyo banzoto na bango ndenge ezalaka tango ozoleka na miso tango emoni déjà miso sukaka na komona te ekotaka mbala moko na idée deuxième regard yoza ko pécher à tout moment siko Seigneur akusepela eloko wana te c'est pas bon. Deuxième regard. Ok, restez avec nous, frère Johnny. Restez avec nous. Tout à l'heure, nous avons pasteur François. Voici l'homme à tout expliquer. Bogoto Zonga na Osikaboy. Poto Sola Makambo Sikaboy. Il y a pasteur Marcelo. Oyo Asengi. Ce le fait. Aboy Marambaliba. La pauvre maman bâtir pression. Tout à l'heure, Bogoto Zonga. Restez avec nous. J'ai comme impression que dans cette église, il y a des têtus. Nazolo Babou. C'est moi le pasteur. Ou soit tu veux être avec nous, ou soit tu peux aller là où il y a la légèreté. Désormais, je vais te faire sortir de l'église. Maintenant, nous n'assistons pas à des foulards et nababandana. Après, tu nous dis que tu es foulard. Foulard et zanine. Nous ne voulons pas voir tes cheveux. Il faut cacher tes cheveux. C'est ça le foulard. Mais maintenant, yo kangi banda. Ceux qui n'ont pas les bandes. Tolobate,
po yo muto zo tongele biso temple okosilika temple otelem yo yeba ingayo soki nzamba sala na ngai te yo lingo lukanga sozo lukanga po naza na nzambe soki lelo naza su na nzambe te yo oyata na ndako nanga soko kokende kende tikelanga nzambe nanga na bandeli lelo suka ocheki tambale ya loyenge na kobimisa yo na église pe na koyokisa yo soni pe kozala mbala suka de deux. Plus question de pantalons dans cette église, chez les femmes. C'est comme si vos hommes mekanga malembe malembe. Plus question de pantalons. Au moni moyen ne viens pas. Va prier ailleurs. Ma église est belée. Soto bondeli yote. Ozo kotsa malembe malembe. On est ozo mek. Oza hypocrite. Soki ozalaki na souci ya vie na yo. Il faut lukana no se conformer. Tant musu nzamba osunga yo. Ozala bitumbe belé. En même temps oza mutu makasi. Mutu makasi na ngai. Nga mutu na oma Bible. Je vis une église en France. Une grande église de blanc. Toutes les femmes foulard de Namutu. Aucun pantalon chez les femmes. Mindel. Bande unamiyo ison. Oh, c'est une doctrine. Ce n'est pas Kinshasa. Et dans le Mindel, baso banga zambe. Batangi pe Bible basaleli. Yo umone le biso ya ninya. Ceux qui ont des partenaires à mounen kende. Tika biso nanzal. Qu'on se respecte. Toi, Mikolo, tout se respecter. Ma sœur Kebaka, je vous respecte. Binope, vous respectez liberté nanga. Et Yami Balé, tous les serviteurs, pas de bac d'alliance. Vous voyez, ça n'a pas passé dans le CAC. Pas de bac d'alliance. Ce qu'on a mon bac d'alliance, si les pasteurs, azotikabis. Vous voyez, formez un comité directeur Boyoki. Vous pensez à un groupe. Pas de bac d'alliance dans cette communauté. Vous voyez, jour qu'on comprendre, moi, ngolu mukenzamba pese biso l'église ou se conformer au tous mais so omoni na yoke ozo bénéficier le hôtel tu parles ailleurs tokanga omtuna makasite tu nous laisses. Je ne suis pas venu chercher la foule. Moi Dieu m'a beaucoup enseigné dans ma vie nakolanda loyenga batute ngai soki na muta o respecter les principes de Dieu te lelo na koza la invité na telemina zote elekela ka batu ebele tikana batela nzamba na kendene place azo memanga soki omoni moyen te tu peux partir. Voilà. Token de sika aboué na makambu ya pasteur Marcelo alobi ba mama cessez le fait avec le pasteur tout est koyokango malaleki awa ezalaki mbutu pasteur Marcelo après liwe mama Blanche kaka 6 mois proyecté abandé makambu no na molimo a célibataire so mutu abela sana molimo a célibataire abandi koloba makambu wana cela veut dire qu'il a combattu na intention bien kobala n'est-ce pas malgré kutu alobaki clairement te kalinga bala mais après ça qui déjà intention batu bazui yango lokola voilà abandi kola ko chrétien so alingi bala kutu vidéo komaki viral ba photo sur la toile na une certaine fille dame moko boye comédienne consommation ba présenter kutu alors ba question komaki ce qui a assez fiancé au bala c'est-à-dire que 6 mois oyo amonaki fiancé ngo wapi na matanga mama Blanche bazalaka déjà patati patata et pesa qui donc débat le poteau ça avait fait couler beaucoup d'encre pour ça kanate yé moko tout alaka muta bordir alors bien bolongo donc Marcelo a tout à qui bordir na ndenge nyoso tout amoni ke ba bordir tout à qui eleki makasi ya kosakanate azongi mutu ye moko kaka na cher po ya ba na cher la cher siko asengi cesser le fait pour maman tangu vidéo wane bimaki maloba na ye wane bimaki keno nasala molimo a célibataire ba mama ba tomboka ki ya kosakanate ba mitié na place ya famille ya mama Blanche moi na bango na poli makasi te bino bozui olingyo bala moi la biso patati patata lo ba finga ki oya ko finga ba finga ki yo muto tindaki mama Blanche akene ko sala BBL tala kufi we busiko yo olingyo bala famille super ba loba ki ya koloba mais pasteur Marcelo sikabwe après ba bruhaha wana soana azongi aye ko senga ce le fait na ba mama ay ba mama boza la calme na lobaki jamais nga na kobala soki na lingi na bala na kozonga kaka awa na cher na yebisa bino na lingi na bala est-ce que pasteur Marcelo abangi pression ba mama le kai makasi azongi mutu po asenga siko pardon to ezalaki l'intention nini yambo to continue frère Johnny na lingi botana no extra ngo ndenge pasteur Marcelo asengi cesser le fait na ba mama landa. Alors aussi, j'aimerais vous dire, ne suivez pas ce qui se dit sur Internet, soyez en paix. Les mamans, soyez en paix, je suis encore là. Amen. Et si le jour qu'il y aura quelque chose, je vais parler ici comme je parle toujours. Amen. Ce n'est pas un péché, je n'ai pas honte de vous, je n'ai pas peur de vous.
le jour où le temps de Dieu arrivera, je vais passer ici, bien aimé, dans un mois. Tant que j'ai rien dit, je n'ai rien dit. Donc, ne soyez pas troublés. L'Internet, quand ils ont un nom qui fait marcher les vidéos, ils lâchent plus le nom. Amen. Alors vous, qui êtes de la compassion, c'est ici que nous disons les choses, pas sur TikTok, ni sur YouTube, ni quoi que ce soit, ici. Alors, les mamans balancent un peu les mains. Qui m'a bandé ko ba maman? Na bangi bino ya boza somwe, sobo siliki. Dis à ta maman, la maman qui est à côté de toi, cessez le feu avec le pasteur. Acclame les mamans. Voilà. Je crois que vous l'avez dit. Ma maman est cessez le fait avec les pasteurs. Pasteur Marcelo Boutro Boutaba baise moteur sur le pasteur Marcelo. Qui met dans la carte na yo. Asengi cessez le fait. Frère Johnny, pasteur Marcelo Asengi cessez le fait na ba maman. Peut-être il y a qui incompréhension. Et alors baïka la sana moli moi célibataire. Oh comment est-ce que yo moi ça coupe frère siko bali ko moli moi célibataire. Ça veut dire que olinga ki obala et tout cas qui mité mais ba maman siko il a compris azongi ayekosenga pardon. Alors bisoka robala akozonga ka na cher après so maman. Merci côté. Ba maman, boda terrible pasteur Marcelo abangi bino. Frère Johnny, lecture na yo sur makambo tout ya pasteur Marcelo nga ngay ko bala e consonner les pardon olobinin. Bon, pour nanga pasteur Marcelo aza mosali na Nzambe. Le problème est que batu bakate toza pe ba ime. On est à chaque biso nyonso batu na mokili. Nzambe azo déclarer que toza parfait. Ako ko prêcher, ako ki pe ko gafer na maloba na ye. C'est pourquoi au moni Bible zo ya ko interdire kozalaka pembeni ya pasteur. So kozali pembeni na pasteur que pasteur asali likambo moko mabe. Ko memango libanda te okene koloba yango. Parce que soko lobi yango oza ko against Seigneur. Mais na ka o ya pasteur lokola ye moko a reconnaître que aloba ke loko moko boye et ça là qui misi ba flamme et ça li ba incendie ainsi de suite a sali recours. Et il faut ba mabandima balimbisa eza malamu alobi malamu penda que non ba bundisa été pour soka komi prêt à kobala akosala nini akozonga na etumbe lokoyebisa bana Nzambe ke akomi prêt à Siko d'après yo pasteur Marcelo déjà on suppose tout cela on a dévolé ce qui déjà babi est là qui flash abade ko tenter esprit à batso qui ba kolinga bala to bala te bon on suppose parce que tant que le makambo na maman blanche n'avait que 3 ou 4 mois na sa mabele kaka est-ce que ngo sala ce qui a balaki et ngo sala malamu étant mosana na Nzambe parce que tout ça la émission de ngwana ba maman so bagi non ce qui muto akufi partenaire na ye a koki ko se remarier a pas de problème bon tu vas batamo kile na no faut la time belete ce qui muto akufi il doit continuer surtout dans mosana na Nzambe alors ce qui a balaki d'après yo et ngo sala malamu to ngo sala mabe ce qui peut sika aboyi a reconnaître mabe na ye na temps oyo est-ce qu'il faudra encore qu'il attende longtemps pour na abala tonde surtout qu'il y a visionnaire église à compassion basi basana église wana doki a koki pe ko ko isa masoka na molonganité. Bon omoni de kolanga fisto likambo ya kokufela mwasi malgré Bible apesa biso ba jour te aloba te ke il faut ko fanda tant de jours pona kozela ti aseki ba jour ne ko kabongo bala. Mais en principe, nga na kufela mwasi na ebike kufela mwasi ezali problème moko oyo na ebite donc ezali le plus grand problème la vie à mutu. Ce qui au mobile kufeli mwasi donc ezali quelque chose oyo okobosa na kangote na vie na. Et deuxièmement, ngai na sipotaka 3 ans. J'ai fait 3 ans sans likango sans mwasi na zalaka ndengwana. Mais en réalité, pour Moutou, à se récupérer facilement pour la bosse. Pour moi, il y a 3 ans, dans la salle qui n'a pas été à couler, là. Na salle de témoignage après Seigneur et Kostopé, n'enga salaka grâce à ce qui n'a comme place au yachi moi sinanga. Mais, eza qui m'a mouté n'anga la fin de beaucoup d'années comme ça là. Parce que ebane comme manga na souci. Ce qui Seigneur protection Seigneur zalaka n'anga te ekope quoi comme manga na liwa. Parce que Nazaki déjà emporté la disparition. Vous voyez? Maintenant, il y a na façon naïe. Peut-être azo ko supporter absence ou anate. Ndiango alingaki akava yango, mbala moko mwasi moko boye. Mais peut-être prezali et l'obelika ya mutu.
mais na idée na ye abanda komona déjà absence wana ezosala ye bien te nde eloko na ngai nalobaka yango wana. Voilà, merci beaucoup frère Johnny pour l'intervention na yo. Merci papa. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est avec ça que nous bouclons cette émission et après-midi à Lélo. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Lokolé Masolo sur votre chaîne Radio Lokolé TV. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Découvrez rencontrepresquegratuit.fr, la plus grande plateforme de rencontres amoureuses sur Telegram et WhatsApp. Service disponible sur la plateforme Rencontres amoureuses, offre d'emploi, opportunités d'affaires, écoute et conseils. Nous connaissons tous quelqu'un qui est fatigué de son célibat et qui aspire à rencontrer la bonne personne. Parlez-leur de rencontrepresquegratuit.fr et invitez-les à rejoindre notre chaîne sur WhatsApp et Telegram. Retrouvez le lien d'abonnement sur notre page Facebook. Pour plus d'informations, écrivez-nous via WhatsApp au plus 43 681 84 59 59 74. Rencontrepresquegratuit.fr est le produit de la marque www.presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende